Ouais, on paye sa adresse place na fin Dakar. Donc, ça a facilité l'arrestation. On paye ça $500. Bah, 500 $ en jeu. Bah, tindi batuba lukanga. Bina bo se référer comme étant batu en Nzambe. So bo moni muto lo bino la vérité ou ba lo bino makambo o ezo choqué bino bo benga e. Bo sululana e, bo teya e. Nene bo mo lukisa mutu bo mo tsana ba mbongo en jeu bo e bo lukisa mutu lo kwa nyama. Nango mina ba bo capturer nga. Bon, moi, place nini bozo buma église na Congo. Na wana epsek mabundi malewa bengana ba petit nyoso bazali pembeni na yo. Ba petit tout obaza pembeni tout autour na yo wana. Ba yo koti na ba bêtises ya réseaux sociaux. Ba créer système na bango moko oyo. Soki muta lobby vérité ou be a sali moi analyse na eloko moko, a sali critique, ba pandi olukise ba kangisa ba sali ba zongi boy. Beaucoup mi banane fati ku tu ba lo vele ba vérité ba tout télé ba bordure. Pouf. Bah du système na bango ya banganga ba sali défilé de mots de banganga na binza na église ba komi ko kotsa banganga kuna ba kena ko sala ba témoignage bon ngape na zaka a dans zira ba yo kangsanga $500 les enjeux ya faut pour kanaté ngape na kotika ko dénoncer ma bête ti bosolo la so bosolo li té ha so bo calmer ngati bokolela awa na zo yebisa bino c'est promis bokolela. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Merci beaucoup. Tout ça appel la Congo Mobimba. Tout ça la action mon tout ça un soutien financier et matériel. Tout soutenir action oyo ndekonabiso atie na programme pour la Goma. Pour ngape na ozala wana to ya na Goma. Na l'un délai pour na koya na fondation na e pour tout soutenir ngape na ozala na côté na disolango to ozala wana pour na ko soutenir bana Goma. To ya bato bazo traverser ba moment difficile ba kimi ba guerre ba perdre ba famille ba na kati ya ba pasi to ye pour na bino. Nzambe vraiment apamola bino nyonso bolandi mbela oyo botinda ba moyen poto kendo ko aider bato na Goma. En tout cas je serai à Goma. Que Dieu vous bénisse. Ekompase langai na ye pai na yo papa nangai kono nazosenga na yo makanisi elingai namoni mabe nangai zambe nangai papa nazokosenga na yo na mabe nyonso nasalaki papa limbisanga. Zambe nangai papa nangai kolo yondokelaki ngai mwana na yo mimie zambe nangai papa nangai papa yondoke. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, comme d'habitude. Nouvelle Tendance qui met à votre disposition ces grands magazines qui vous informent. C'est vrai, il y a également la formation et pourquoi pas le divertissement, bien que cela soit vraiment modéré. Là, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Gédéon qui est présent, Corneille est là, qui assiste également, Jordan Panzou qui réalise cette émission. Alors parlons de la fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris des détresses. Vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Là, nous prenons les images et on se retrouve juste après. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alain Ndélé
na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino bana posa lisungi na bino bano baboti bakenda bano bazala moya kotanga te bato bana besoin lisungi bino bato bana mitema malamu to bana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la kata fondation Alendel kanise loko eza yondolo bakie ozanzambe ya bana bitike yo mokolo bakie osungaka basi bakufela mibali pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. De retour sur ce plateau. Très chers amis téléspectateurs, l'émission comme d'habitude, de Yakanava sujet, pour informer Bino et aussi de ça la paix, certaines investigations peuvent permettre de quand même et commis na étape nini. Nous avons le plaisir de recevoir ce plateau Maman Kati Munga. Elle est naturothérapeute. Je pense qu'à chaque fois que tu as un bakaye, qui est azali ko traité, azali ko sunga batu na ba traitement na oyo, azali ko salama na ba plante naturelle, c'est-à-dire na makasa ou tu as comment on a za makasa msous to banzité msous qui ko négliger, zo ezali oyo ki ko pesa yo lobiko. Alors c'était notre invité. Avant tout ce sujet na biso, je voudrais quand même na présenter Bino et pe ba ko pesa Bino bote Makati. Bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Lendele. Bonjour l'équipe Mobimba ya Nouvelle Tendance Télévision. Et bonjour na bandeko balandi oboza kolanda biso partout dans le monde. Ezali Yabino Mama Kati Munga, Azali Bongo la naturothérapeute, Nazali ko soigner au moyen de plantes naturelles. Nazali Bongo na commune Yangaliema, na quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe numéro 99. Référence Carrière Carré Grèce. Kuna naza koyamba tout le jour sauf les dimanches de 7h30 à 9h30. Consultation pour Nabato Bazoya sur place. Ils ont 15 000 francs congolais. Paye 10 $ pour Nabato Baza na incapacité à se déplacer. Ba o Baza à l'intérieur du pays. Paye ba o Baza à l'extérieur du pays. Consultation ils allaient bon on a 10 $. Deuxième bureau nanga ils ont na commune ya Kalamu, na quartier Matonge, na avenue Ikelemba numéro A9. Kuna pena yambaka tout le jour sauf les dimanches, mais de 12h30 à 15h30. Consultation locale à Momesano, 15 000 francs congolais pour na bandeko ya Kinshasa, 10 $ pour na bateau baza na incapacité au baza en dehors du pays, paie à l'extérieur du pays, nde ezali na 10 $. Numéro de contact nanga ezali bongo plus 243 82 20 012 plus 243 82 20 012. Na sengi na binobo s'abonner massivement na Kati Munga TV wapi pa iboko raté te ba nouveauté pe ba élément nyonso oyo to salaka Kati ya maison chez Kati. Merci beaucoup Papa Alain. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a à boire et à manger, très chers amis téléspectateurs. Parlons quand même de ce qui se passe, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais parlons quand même des églises. Parce que je pense que l'obinante qu'on soulevé pour moi quoi important. Disons, ou raconter quand même ce qui se passe dans la réunion. Assise ou serviteur de Dieu, on se poserait la question, ils ont profité de nani. Parce que depuis, babanda usala ba assise ba réunion to ya to sangana suka nango to mona ka telo nini o changerait pas na biso. Ouais. Mais au contraire, et loko pour ça qui est ça qui n'a posé question et tu vas répondre à la question Ezali, cette façon de faire de choses. Vous allez trouver collectivement, c'est-à-dire que bloc moi va passer ba sangana ba bi que to sangana biso nyonso pour te organiser soit prière pour la nation, soit tout ça et réunion moko ko sangisa basal nanzab. Nalobaki na basal nanzab nyonso toana. Bazana ba église ya minene. Offrande de kotaka ebele. Mais lorsqu'il s'agit à prière moko pour la nation, ba serviteur de Dieu na basengara toujours que gouvernement tout l'état congolais a payé ça va moyen. Ils ont toujours une grosse somme oyo ils ont décaissé pour na tina na koki organiser et lokoana. J'aurais appris d'ailleurs
à 6 heures tout ça là ah IG Fabimisa ki mbongo mbongo ebimaki pour basanga mais bango bazana ba église ceux qui réellement balingi basunga Congo na prière ils sont à mesure ya kolba kino ngai to sanga na biso to kocha 50 000 50 000 20 000 parce que bazangi angote oui baki na stade martyr ba organiser ba lo instrument ba sali makamyo surtout na mbongo na bango moko pourquoi parce que intérêt ali intérêt général voilà na ba 6 bazali ko sala je pensais que si mana yango ba ko organiser eloko moko bon biso na ba église surtout quand ça mbongo autant na autant na biso moko toki ko tia poids na ba déplacer à guerre toki na est na Goma toko tongi la bango quand ba réfugiés toko sala parce que ils sont en mesure de le faire oui mbongo batiaka na libenga na bango zali mbongo ya ba poche na biso otoke na koluka toke ko pesa parce que nulle part to komona que non après culte le boko yoti na lola ikiti na kati ya panier ezui mabonza ezala raté voilà soki bongo me bango tout ba démissionna ça sala ka susu mais le kola intérêt zali ya bango bango bazali ko sala sous prétexte que bazali ko sala bazali ko servir nzambe na mbongo wana alors bandeko bosali réunion bozui mbongo ata balobi ke no babisi gestionnaire à stade de martyr pesa bango stade de martyr ofele bakol bakate il faut mbongo il faut to loe babis il faut to sala boy et bongo misolo na bino kendaka wapi mbongo bozana ngo ebele mais autour de 50 000 60 000 dollars batu nyonso bozali kuya ça dit botondaka te to botondaka c'est juste une question tomoni ba décision ekwei na réseaux sociaux tomoni ndeko Baraka Mugisha o azalaki a déplacer qui mais na ba live na eto moni ki ba live ne comment iko betsa bato mabako bato alobi non trop c'est trop yepenza mo ete alors ndeko kozonga na Congo mbala moko ko tia maboko sur ye tozali kolandela poto e ba quand même dossier ngo ezo kende ndenge ni pe ekomi na niveau nini arrestation ya ndeko Baraka Mugisha ezali l'état congolais ne moni ke noté azali kotambola malamu te to makambo azali kosala ezali kosepesa bango te ne baki kosala plainte ministère public to sali plainte boye azala wana bayeba na kolandela ye to il y a quelques pasteurs oyo basizaki lésés parce que effectivement bandeko citer ba kombo na ba live no msusu ba to so andeko finga bango et tout ça est-ce que bango ne ba porta qui est plainte pour que na retourner na Congo na Kinshasa ba mettre la main sur lui c'est juste une question. Alors, Tozana Maman Kati, on va essayer quand même de réfléchir. Maman Kati, arrestation de Baraka. Déjà pour l'arrestation il y a Ndeko Baraka, ngai na trouvé yango normal, na trouvé yango bien parce que il débordait dans ses propos. Non seulement azaki ko finga ba collègue na pasteur, mais ba propos o azaki ko tenir comme étant parent oyo oza leader d'opinion na ba live na ya koti sera quand même ba te belé mais ce qui na kokoti sa ba te belé wana c'est pour dire des bêtises oyo biso ba africain tozaka na moi pudeur moko boye ba live na bokoki otala ngote papa maman et les enfants impossible bokoki otango na TVT c'est mieux que to tia ba écouteur. Excusez-moi, pour Hollande. Vraiment, c'était dérangeant. Bah, live, il n'est pas le seul, hein. Baza est belé. Mais ce qu'il faudra mettre la main sur toute personne, oiseau profané, oiseau le baba bêtise sur la voie publique, je crois que régler moi, déboire moussous. Baton peut-être ba salara ce bon moni ba kangi déjà mutu moko yope déjà na balangage no komi ko bongisa justice ezali wana kakate pona banani baswani banani babundite justice ezana pona commettre l'ordre justice ezana pona kozongisa batu sur le droit chemin en tout cas si ça peut servir à ce que ayeba comment se comporter na ba live na eto na ba dire na moi je salue ça je trouve ça normal c'est bien. Mais les lois de comme sous balobi que Baraka Mugisha qui a comment n'a pas excès des ailes c'est parce que au Congo apparemment justice va ça la nangote. Voilà. Parce que quand même tu es que bango va betal sur la dépravation de mœurs, bazali ko atteinte à pudeur, oui. Mais surtout au ceux qui to landeli
na ba exposition presque ba sortie médiatique na au comment qu'il y a toujours des dérapages. Oui. Ils en ba propos ça dit au mituni mais Ouazali responsable éducateur de masse comment expliquer à Koki ko communiquer boye. Bon peut-être na mboka na bango baloba bon. Tant que na mboka na bango baloba bon mais chez nous ça ne passe pas. Ezaka ate pona baraka mungisho. Mais il faut pas appliquer yango na mutu nyonso o ezo sala dépravation de mœurs. Bango nyonso il faut pas subir même sentence parce que génération otozo légué na bana na biso eza génération moko pourri. Soko za na ba nerf solidité. Soko za na oza éveillé bana na oba obeba kana misu na ozotala. Yo ozotala. Ozotala parce que l'état osunga ba parente. Ba parent pe ba osunga l'état te. Ba parent pe azotala mo ane azosala mabe. Tika yete amwa muke. Yazala na eka bongo. Osunga l'état te parce que mon nana otika ka mo na ote. A comme un citoyen congolais. A comme un citoyen congolais na éducation ni na société quel rôle il va jouer? Na église, ba pasteur ya ba mal éduqué bazali par exemple le pasteur Mugisha. Tant ozolo baba biloko ndengwana, il faut être mal éduqué pour ozala en mesure ya koloba makambo ya lobaka. Ata balobi ke bangala basila soni mais bangala ya pudeur bazali. Ye pesa mungala peti. Azape mungala teto lobakasi. Akola na bangala. C'est akola bangalo ya basenzi ya basenzi. Non. On ne peut pas tolérer des choses comme ça. Donc, par la responsabilité, ils allaient partager. Ils allaient partager. L'État allaient na part naïe. Et bah, par exemple, ils allaient na part na ba responsabilité. Effectivement. Parce que moi, je me dis, il y a le solo moko au Salama aux États-Unis. Un monsieur qui s'est dit, moi, nanaïe, bandaki ko mela ba drogue. Azali ko sala ba tumabe. C'est-à-dire, papa paie si conseil. A paie si conseil. A paie si conseil. Moi, na yo kakati. A paie si conseil. Moi, na yo kakati. Moi, a commis tico déranger ma voisin. C'est-à-dire que ceux qui vont batailler vraiment et bandé au salam à la montée. Le père se décide. Un bon jour, il invite son fils. Amina a besoin de yo. So qui koya, andako. Comme ça, tout solo là. Moi, na aïe andako. Papa na aïe. Papa Zéli na butu. Habite tout solo na tongo ola na chambre. On a pas côté na carte chambre. A kangi porte té parce que na mutu avec la pension en até. Oui. Zoka tata a son qui déjà armé. Bon. Il arrive na butu, papa a eu à bêti moi na naïe masasi. A bêti ceux qui 15 10 balles tout à silici. Moi na kofi. Son ya masasi ba voisin police a ekoya. Ba kangi papa. Tant on va ko sambisa papa dira ceci. Il dit je ne peux pas accepter. Ngai, citoyen américain, n'a que tique là, États-Unis, Moutialolenge Oyo, parce qu'ils allaient Sony pour na biso. Donc, ngai moko le quoi ngam tu na botaï. Na préféré ngam moko na mettre peu fin na vie nae pour que ma bé Oyo azali ko sala et si la bateau misusu et à ko déranger bateau na mikolo koyate. C'est vrai ba condamné parce que abomi. Mais oui. Soit le bec qui quand même la sens, c'est-à-dire qu'à un certain moment, ceux qui m'ont azali kota la keno, le futur y a bateau. Et zali koya mabe, tikana arrêté déjà hémorragie na lelo, c'est quelque part occupé quoi interpeller. Même biso a na Congo. Oui. Et surtout quelqu'un qui prétend être pasteur. Voilà. C'est-à-dire monter seigneur azala penza de sang, d'esprit, azala na kimia, large de décision, azala mutumo so batali habité, c'est un modèle. Voilà. Mais c'est par lui que nous sommes salama. Mais la réaction quand même, il parce que Makati, tout n'est pas été zonga. Au moment où la réaction, il y a Kati bandimi, batobeta maboko, dadi avance. Tout rotoki na bangon nengwana. Papa là, au moni, et le rôle il y a biso bandimi toujours kayamabe, tozala bandimi à Jésus-Christ. Toza bandimi ya pasteur te. Pasteur azali wana comme représentant de Christ sur terre. Azalo kola berger oyo azo ramener ba brebis na bergerie et na bergerie pour na ko ramener brebis ya koki ozala égaré et pasteur aza toujours na bâton pour na ko zongisa berger sur le droit chemin. Mais ba pasteur ya lelo ba bosana rôle na bango. Bango ba koma banzambe au fait ba remplacer Jésus-Christ na kiti nae. Donc nyonso ya salaka eza ya bien.
Seul Jésus-Christ a besoin de conseiller. Mais yo mouto a besoin de conseiller parce que aux père spirituel mais aux financier aux père spirituel mais aux choriste aux père spirituel mais aux protocole. Donc tout ça doit être complété. Le père spirituel, il est là pour gérer l'onction ou les autres sa vision. Mais onction seule ne suffit pas. Aux a besoin bandeko ba komaka église. Aux a besoin bandeko ba tiaka ba micro, bandeko ba betaka mbunda pour ko accompagner vision. Pour dire que yo moko koko sala nyonso te, mais oyo ya ba pasteur ba koma ba nzambe, ba koma ba intouchable. C'est vrai que Bible le dit ne touchez pas à mes rois et ne faites pas du mal à mes prophètes. Mais Bible yango moko ezotalisa biso bambuma ya esprit na bambuma ya nzoto. Yo lobi oza père spirituel, mais ndenge tu as le produit charnel, le fruit charnel en toi. Ozo salamabe, mais tu t'accroches na verset ya ne touchez pas à mes oins. Mais non. Bible les a couteau à des tranchantes. Koto ye kokyo sungayo, koto pe kokyo balukelo. Sans pour autant batangelo ba verset, tozalara na conscience. Conscience ezali voix intérieure oye pe ki sakabiso ko sala mabe mais eza ko indiquer biso ko sala malamu. Mais soko moni mutu akomi komona Bible ezoloba na biso na Isaïe chapitre 5 verset 20. Malheur à ceux qui appellent bien mal. Ceux qui appellent mal bien. Ceux qui changent les ténèbres en lumière. Ceux qui changent la lumière en ténèbres. Parce que misu wana ka moko e bandai ko mona lisumu ka même misu et comme mona lisumu passable. C'est qui envoûtement koti. Bible ezatala munene ko banda Genèse tina Apocalypse. Mais ba pasteur olié baté ya batu Jean, baté ya batu Pierre, baté ya batu Paul, baté ya batu Néhémie, pasteur a commenté ya biso ndenge za jipa $500,000. Pasteur a commenté ya biso ndenge lataka ba Jimmy Weston. Yebisanga siko na jeep na yo, na Jimmy Weston pona muto aza na soins intensifs e bakisela eni. Ngai jour wana pasteur Mugisho alba tala mbetu na ngai mbetu soko lali ata posa ko la mukezate mbetu wana soki to memi yango na muto aza na maladie incurable et opesa ye nini parce que bato bazana ba mbetu ba lix ko lekaye Mugisho bazali mais azan incapacité à commis bikisa médecin lobby nous ne pouvons plus rien faire pour toi. Est-ce que Moutouana a besoin et vous savez quelque chose? Moutouana a par contre besoin de Jésus-Christ. Pourquoi vous n'enseignez pas aux gens comment vivre une vie de crainte de la parole de Dieu? Parce que les bergers ont préparé épouse à la rencontre du mari. Le mari qui est Jésus-Christ, qui revient bientôt. Si quand on bosse une mission qui sur terre pour gagner les âmes pour Christ, ba indien place au bouddhisme les âmes makasi, ba indien ba comme bois ka ba statue na ebale parce que ba lingi ba yamba Jésus Christ nzambe ya solo. Le Congo a une mission particulière pour le Seigneur. Mais mission wana ba missionnaire nini oyo baza attitré pour na komema le Congo à sa mission. Il y a pas. Baza anakaka reçoit ton miracle. Reçois le voyage, reçois le mariage, reçois. C'est bien beau. Nous vivons sur terre, nous avons besoin de voyager, nous avons besoin de tout ça. Mais Mouto ayebi nzambete. Voyage wana ka ande kokyo bomisaye. Azui voyage mais kyo bimala basi andumba azui sida kufi. Azwa voyage oui mais dans la crainte du Seigneur, c'est pour la gloire de Dieu. Siko ba pasteur ya lelo ndenge tozabre. Ba ote ya biso nini à la rencontre du Christ. Mateya o kutu ya côté ya batu ko banga masumu et si là et comme kutu mateya kala bangomo ba koma benga mateya kala o mateya o photo te ya natan o yango batu babanga masumu batu babanga Jésus Christ batu babongisa na nzambe ou na yo otali est-ce que ça frais est-ce que kokoka ko pelati épouse époux akoya non ba on ba te ya biso ba jeep. Moi, quand j'étais au Barcelone, moi, quand j'étais à Montréal, c'est bien, Dieu t'a béni.
oza la source ya témoignage que nzamba salaka mais koza libaku ya bato ba Hollande mais oubliez pas que pour okene Montréal bato basali que okene Montréal za bato na ba oui na ba mabonza wana kaka papa le mabonze kotaka surtout bango bato ba grande église outi kolobawa IGF ebimisi mbongo pour na rencontre ya ba pasteur namona pasteur Moïse Mbianga beta concert à l'Oua Stade de Martyrs. Est-ce que IGF me te pèse ça Non, non. Mike Kalamba ya beta qui est en stade. À l'Oua. Pour la nuit, ce comme il y a intérêt général, il faut église, il faut gouvernement ça. Bako respecter binondéni. Vous êtes toujours là derrière l'argent. Vous êtes toujours là derrière l'argent. Vous êtes là en train de quémander. Il faut gouverneur, pasteur. Parce que le pasteur mérite double honneur. Mais oh, abisso bazar double honneur. Ata ya moko na bazar na ngote. Et les lois comme le bama déjà m'a dit que non. Pourquoi est-ce qu'ils ont entendu seulement à un moment va déclarer que révision à constitution ne erba on va lingi ba sangan. Donc quelque chose ils allaient dire que c'est préparé na CCC. Mais oui, bango pe ba koma ba manipuler ba visionnaire wana. Bango pe ba koma ba manipuler na ba église na bango bazana bandimi combien. Soy pasteur na yo yo kaka. Aibisio que non peuple de Dieu kotambola te eza volonté nzambe tika constitution salam ba changer ba ondima. Parce que bato bazana église wana bango nde ba constituer population. Ils sont là pour endormir le peuple. Ils ne sont pas là pour amener le peuple à la rencontre du Christ. Bazakou tu n'as souci à bandimité. Parce que biso bandimi otoya roteka banguba ba mapa ba tangabio ba mongo na biso nande yango tokena otchana mabonza. Siko ye azosani na mabonza wana. Ole oluka batu nyonso bakoma na vie meilleure yo zara na sapato moko komi nango vende mais nga muto na yaka otcha mabonza na bamba lokolo mabe cordonnier bamba lokolo mabe cordonnier comme biso mama somba ka mususu oyo osimba te moi ba réparer ngo mususu exact social ya église ezalaka biso kutu ba individu moko kangisi mo $50 non OK na mama emo osombeli baninga ba seringue ba dipirone ba sparadra ba kombo na ngoni ba épicranien mais église ce que lobika mabonja ya lelo toke na ngata prison pour bible zoloba total bato malade total bato bazana boloko c'est par là tozo rendre en Jésus Christ église ezo salami. En tout cas le rôle de l'église lelo ils a inversé parce que la bisika bato qui reçoit solution dans l'église c'est de l'église maintenant qui détruit. L'église des alliés comme ça, comme à Béignon surtout, et l'élo, même certains pasteurs prêts à sacrifier même nation. Oui. Pour avoir intérêt dans le moment, parce que va se retrouver dans un moment positionnement, dans la position, peut-être souffrir, mais bango, dans la condition malade. Parlons quand même de la décision au Bimina, l'église de Papa Walesa, arrestation, surtout vous allez diffamer Papa Walesa, tout vous allez s'attaquer et sengeli bakanga to monde ba tiktokers déjà ba omi ko zonga na nzela parce que ikolezaka ko kangisa sali mabe o diffamer bakangisio mama katimunga décision malamu to décision il faut pas revoir yango. Il faut pas revoir yango parce que s'il est vraiment serviteur de Dieu Bible zoloba soyez les imitateurs du Christ. Quand on imite Christ, tu dois imiter quand tu es na prière. Il faut te imiter na comportement na ye. Na yoka kinzembo ya emekano alobi azoyemba alobi Seigneur nalingi na kokana na yo lokolo kokana kina bayekoli. Même Jida avant tekayo, il était censé accoper son bisou parce que tellement ozala qui confondu na bango bazoye bate Christ azawapi. Il fallait à différencier apé sa obise pour baibake Christ ndeyo. Pour bakoka pe kozwa Jean bakanisi Jésus Christ. Bakoka kozwa Pierre parce que bango nyonso bazala qui a même pied d'égalité. Pour kokanana mutu il faut yeba caractère nae il faut yeba lateli nae il faut oloba netiye tant Pierre awangana ki Christ ba yeba ki epo azaki na longa Christ balobi mutu oyo azoloba lokola bango parce que azwa ki na langage ya Christ sikoyo bino boza ba imitateur ya Christ Christ ye moko mwana nzambe bachaye ekotya nzube na mutu abeta mutu te
mwana nzambe bachuba likonga na mopanzi akangisa mutu te. Mwana nzambe babeta ye basete na maboko na makolo bapesa ye mai ya vinyo ye oyo aza liziba na mai na bomoi bapesa ye mai ya bololo. Mes prières n'est avant kata motema lobi nini. Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Azana mot dernier, quand il dit une chose et la chose s'accomplit. Quand il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas et cela vient à l'existence. Asala mutelo kote asengeli bango kutu pardon. Ale yo pasteur soi-disant olobi oyo bakotanga kombo na ngai oyo bakosala nga boye nga na kokangisa bango. Oza pasteur te, c'est que oza nzambe. Oza pasteur te, oza nzambe. Po nzambe ya mukolo mabele babenga e fils de Belzéboul, mwana charpentier, babenga e muyibi, babenga e ndumba parce que Marie a sopela e parfum na makolo, babenga e mobali ya bachel. Il a supporté. Yo siko ozo sale la nzambe olingi baloba note po yo nani. Po lobi ngai kutu nzete ya mobesu e bongo bino nzete ya kokauka. À ce que oza na société, oza patron DG, oza pasteur te, oza patron DG, église n'est comme on ezalani. Centre de réveil spirituel. Aza patron ya centre de réveil spirituel, aza pasteur te. Parce que ce qu'aza pasteur, il doit imiter Christ. Yozo imiter Christ kana mabonze kota. Ozo imiter Christ kaka na honneur. Et bongo na oliko le kanegizement te, yonani. C'est que ça nzambe te po Bible zolo ba tokoye babango na misala na bango. Okoki prétendre que mona nzambe, tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à supporter les injures. To longo ce qu'on a cadre wana. To yes qu'on a chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bazo finga na TV, na radio na nzela mbule beta Bemba Tshisekedi. Kouré Katana, Maman Tshisekedi a koufa. Ezole, yo resi Tshisekedi ata a réseaux sociaux. Atalaka. Nande ba finga mama nae. Nande ba finga bandeko nae. Nande ba finga mwasi nae. Na bana nae ba fingi mwana na mwasi tama. Chef de l'État so abia bando kangi sabato. Oyebi ki ata 70% ba Congolais ba oza na prison. Ce chef de l'État kutu. A qui parate ba finga na tongo ba oza homme public nzima batu nyonso bakokyo sepela note yeso akufi po na monde entier mais batu mususu baza ba ate ti lelo rôle na biso ezali tondimisa bango Jésus Christ batu mususu babi akufela bango akufela ngate batu mususu baza no ba musulman ti lelo ba hindu bazali batu kankar bazali ba roji chrétien bazali batu wana nde biso il faut que ko gagner bango po ba ya bandime Jésus Christ Seigneur yo zoloba nga so ba lobi na nga ngai na okangisa oza patron ya oza pasteur te. Voilà, merci beaucoup maman Cathy. Alors je pense que c'était important to mais quand même qu'on font la paix brèche wana. Alors généralement comme je vous ai toujours dit et maman Kassi également, Azali, naturothérapeute, et va quand même nous parler quand même de différents produits. Nini, ou Azali, Amemel Wisso Lelo, Nini, ou Aoki, qu'on partageait na Binotou Bozolandaye sur Nouvelle Tendance Télévision. Merci beaucoup, on l'écoute. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Mbote bandeko balandi, ezaka kayabino mama Katimunga, la naturopathe Ouazali ko soigner au moyen de plantes naturelles. Nazali ko soigner quelques maladies, pour ne pas dire toutes les maladies. Nanzela ya ba plantes naturelles, kuna na maison chez Kati. Maison chez Kati ezawa peza na commune Yangaliema, na quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe numéro 99. Référence carrière Carré Grèce. Kuna nazali koyamba tous les jours de 7h à 9h30. Consultation zali bongo na 15 000 francs congolais pour la bandeko nyonso ya Kinshasa et $10 pour la bandeko oyo ba consulta kanga na téléphone.
Deuxième bureau nanga est dans la commune Yakalamu na quartier Matongé na avenue Ikelemba numéro A9. Kuna pe naza koyamba tout le jour de 12h30 à 15h30. Consultation ezali kaka na 15 000 francs congolais, pe $10 pour na bandeko o ba consulta kanga na téléphone. Numéro de contact nanga ezali plus 243 82 20 012 à la fin. Na bandeli plus 243 82 20 012. Abonnez-vous massivement na Katimunga Télévision. Bon aimez ma vidéo, bon partagez, ceci nous concerne tous. Lelo naningi kolobela nini? Lelo naningi kolobela au sujet ya bandeko oyo baza na difficulté ya kobota bandeko basi parce que nazali na témoignage lelo notela bino 3 témoignages. Des vidéos na voice moko parce que na leka akala makambo leka ni belé na boakeli bino ngoka kuna bino moko bolanda. En tout cas bo zappe te bota l'émission tina suka na teli bino témoignage ya mama Mujinga. Mama Mujinga aza mama oyo azalaki na libala nae na Kananga. Libala ekufi po azalaki na difficulté ya kobota. Mama Mujinga zongeli biso a na Kinshasa. Azui nzamba sali engolu abali lisusu. Aye komona nga na cabinet na nga kuna na Ngaliema, aye kozwa traitement, azalaki na problème ya frigidité, azalaki na problème ya ba hormone na ba ovaire, azalaki na -0, azalaki na problème ya trompe gauche bouchée. En dehors de ça, ba règle na ezalaki ko sauter 2 mois et demi, 3 mois et bimité, 4 mois et bimité, ainsi de suite. Et maman Mujinga linga kite akwele la lisusu mbano oyo akwela kina Kananga ayaki kozwa traitement. Traitement ya maman Mujinga to bandaki yango na Purito. Ba produit mususu eza wate menazola kisabino quelques-uns. Maman Mujinga bandaki na traitement ya Purito, pourquoi? Parce que ba règle mususu compliquaka ce qui moi si azana infection urinaire. Infection urinaire et ça la capé ba règle katana. Et ça la capé ba règle comme douloureuse et ça la capé ba règle comme avec caillou et ça la capé que ba règle est comme abondante. Donc maman Mujinga melaki Purito naye pendant 12 jours, yena mobali naye. Mobali ameli 12 jours ya Purito, maman Mujinga pe ameli 12 jours ya Purito. Juste après, Mobali Kurnae et Silaki parce qu'il n'avait pas de problème de faiblesse sexuelle, il n'avait pas de problème d'hémorroïdes, il n'avait rien du tout en dehors des infections. Mais, par contre, maman Mujinga ye, ayaki kozwa sous traitement, il y a débouche trompe. Amélie yango pendant 3 mois, avec un traitement, il y a remontée d'ovaire na débouche règle pendant 6 mois. Et puis, avec un traitement, il y a chauffe matrice. Parce que moi, si oyo, azana hormone na ovaire te, azala kanaba glaire cervicale te, otobengaka communément perte blanche. Moi, si oyo azozanga hormone na ovaire, amouyaka te pendant le rapport sexuel. Au comment on a recourir kaka na ba soyi, na ba gel, na ba pommade parce que moyen à mouiller normalement ezate po réacteur na ye esika hormone na ovaire evandaka ezali kosala te. Mwana mwasi oyo azangi hormone na ovaire matrice ekomaka malili. Moyen matrice ezala en mouvement ezate. Yango wana moni mama Mujinga amelaki débouche règle, débouche trompe, remontée d'ovaire, na chauffe matrice. Par la grâce de Dieu, traitement n'attend aussi là, maman Mujinga pe akenda. Azonga pete pour la suite. Le quoi appelle na yambara batebele na yeba ki susute. Et la semaine passée, nazo bima pour na kende bureau nanga na Victoire, na yoki kaka na porte babeti kokoko, na lobi kota. Tangwa koti, na moni na bébé. Bonjour maman, naye panao. Ngabi bon, ok, olobini. O tengai maman Mujinga po naye baki lisusuté tellement na yambaka batebele. Ngai maman Mujinga o pesaki traitement. Tala nzambe asalinga grâce na boti mwana mwasi
ndenge naza boye na uti pesé oyo mwasi akendaka après 45 jours ya accouchement yango nalobaki na leka na ya kolakisa yo bébé yango wana na esengo wana bomona video ya mama Mujinga ndenge ayaki kolakisanga mwana nae et puis tozonga juste après mama nae uti na pesé ayekolakisa ma docteur ma quand on est sur mon base de bonjour. Ça va, maman va se bomber le tout le monde. De retour sur ce plateau, les lois allaient pièce contre pièce pour la maison chez Cathy. Toboya na biso mankiona. Yo mutozolanda tinda témoignage, tinda vidéo, tinda voice ekosunga bandeko bazana même difficulté que yo baye bakena maison chez Cathy musala ezo salama. Deuxième témoignage dans la vidéo et outil en direct de Belgique. Kimia Gob, merci beaucoup le Belgica. Merci pour notre témoignage nayo. Alobi français moi makasi wana nayo kité azaki soki na elo nini wana bino bata français boyoki. Yango isalaki que misunae est comme un rouge et puis evimba. Voir clair rôle nango ezani. Voir clair ezo sunga bandeko bazana problème ya glaucome. Yo o misu vimbaka. Miso tangaka mai, miso bimaka bapoti, miso salara mokosa, vision floue, ozo kanet ma belle zayo na kati ya miso. Yaka na maison chez Cathy, ozo voir clair. Voir clair eza ba goutte oyo Kimia Gob asimbi. Eza pona ko tia na miso, eza ko éclaircir vision, eza ko longola ba allergie ya miso, ezo kausa bato miso etangaka sans pour autant lela, bato miso etelaka sans que meladiamba, bato yo miso vimbaka sans que atutana. Rôle ya voir clair yangoana. Yangoana bokolanda témoignage ya Kimia Gob, que le Seigneur te bénisse ma chérie. Tolanda. Quand je me suis réveillée avec un orgelet la semaine dernière, je pensais qu'il allait encore me prendre une semaine pour pouvoir m'en débarrasser. Et c'est là qu'on m'a conseillé voir clair. Avec seulement quelques gouttes de voir clair, mon orgelet est parti en une semaine. Du magasin Tangabio de Maman Cathy. Lelo boko keloko. Tozongi lisusu awa sikoyo na ekolobela nini. Voice o ezolobela conversation nanga na patiente nanga autaki Angola. Asali 3 ans na infection urinaire. 3 ans wana ya infection aswanyaka izongaka. D'après ngai na lobite que c'est vrai. Batu ya Angola mingi bazongaka awa na situation difficile ya santé. Na ebite se kuna ba hôpital ezalaka biente to elekaka cher, ça je ne sais pas na koki ko confirmer te, mais la plupart ya bato ba utaka Angola ba e malade ba kana bango ezalaka kaka grave bayaka lokola ba moribond. Ndeko mwasi oyo mapalate bimie tina elongi boye. Et ça peut ba plaque na bambuma ya mike et bimisa ba mai moko sezana ya osakana te mapalate salie a na mapeka ya minene ba plaque et souki wana te entre le cuisse awa tina intimité na mapalata na ba fesse n'en parlons pas. Mokosa soka bandi flamme kapaya na guitare akosa. Et batindie mutu aza na États-Unis nde apesi numéro nanga alobi kende komona Mama Cathy na Kinshasa. Bien aimé yango na senga partage. Yo en bonne santé, peut-être moi si no aza malade, collègue no aza malade, patron na yo aza malade, chef na yo, pasteur na yo, fidèle na yo aza malade. Yango na il faut partager pour un maximum d'informations batu bazala sauver. Maman na aye kozwa traitement to bandaki le 29. Le lot aux le 29 a sali 1 mois de traitement. Si na 1 mois de traitement aye na contrôle bino moko boyoka conversation na biso ndenga za ko expliquer que ma palata e kauki poso e sukwami et loko atikali nango kaka mokosa na intimité. Mais traitement na eza ya 2 mois. Malgré ça, efficacité ya pirito et talisi misala nango bolanda conversation tozonga poto clôturer. Maman Cathy, ça va jouer moko. Lininga jeudi vendredi kauki. Nazo me la peka kisi, nazo me la pale peka ukaki.
na moto batashi elongwe nayebisaki yo pirito ezalaka makasi seulement nayebi te par rapport à ndenge toyokaka bato angola soit hôpital mpenza ya makasi eza te yango esalaka ke omona bandeko na biso so bakie kuna obela azongi awa presque mourante nde naza kolekinanga mpana na poto camarade na ye ya na ye na ngola ye mpe na bashimi ye mpe bande ebanda ye bon donc nde kanga ebimanga nde mpe bima so bato bakoma oloba na ye eza microbe donc déjà il fallait y avoir une na betela na bite aya makata sani ati neza petit to comme décembre ozala OK c'est comme ndenge bimaki yo na mapeka ekauki bon omoni ekauki et bon entre les jambes na bafesse ekauki mais il faut to continuer kana kisi po moni yango eza eloko omimeli epi ozala ekauki libanda mais na kati esili nanu te omona mwa bamboma ya mai moko ya mike ça veut dire mais il faut to continuer kana kisi yo moko omona tobandaki pour journée tobandaki depuis le 28 le 28 ya 9e mois tokende nango kaka ti tomona résultat nango kasi yango nde elakisaka na esili te il faut mokosa ya sexe mpe esila lokola bamapalata ya elongi esili ya mapeke esili ya se esili ya bafese esili sikoyo il faut tocontinue ti mokosa ya sexe esila wana nde tolongi mais par rapport ya ndenge nalobaki traitement na biso eza ya 1 mois ni pardon naloba te ya 1 mois ya 2 mois ndenge tobandaki déjà le 29 tokende okoma le 29 lokola 1 mois tocontinue ti 2 mois il faut bamikosa wana nyonso esili so esili nde wana tolongi bitumbu wana siko toyekobanda na traitement na biso nde nzoto ezali osa mokusa voilà donc tokende nango kaka tokende sikoyo ndenge ezali mpona hémoroïde wana mokongo mpasi esili mais la constipation possible. Oui, bandeko nanga soki na tie tout le 3 témoignages oyo, c'est pour vous réconforter. Pour na kotali sabino ke na maison chez Kati, musala ezo sala maya solo, pe ezo sala maya bien. Bino pe ba oyo bo mela déjà ba kisi ya maison chez Kati, bo tinde nga ba témoignage pour na kosunga bandeko baza en difficulté. Na l'équipe bino na maele te. Grâce kaka mukie au Seigneur Jésus-Christ a tia epananga, yango ne na tiaka au service des autres. Nga na pe saraba. C'est Jésus-Christ qui donne les enfants. Mais au travers des produits à maison chez Kati, n'a qu'à le sang de Jésus-Christ. Et puis Jésus-Christ est chimiste numéro 1 dans maison chez Kati. Il y a une différence et salema. Numéro de contact nanga ezali plus 243 82 2012. Bon s'abonner massivement na Kati Munga TV. Bon aimer, bon commenter, bon partager. Ceci nous concerne tous. En tout cas, ceux qui kolo Yesu azongite, ndengana bino to mona nimbala ya sima. Bye bye. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la kata Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali. Onanini pasi ya boye Nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo, logo, na mêlé logo, mais logo est amabé. Il y a bien
pour la panne technique mais ko sale la on ndenge mabe te sale la ngo pour na mama ba célibataire to lingi bino ate so maka boma mokolo bala pourtant mzo ba produire ngo soute merci bien-être yango yo lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on ça va défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngala c'est éviter de dire surtout ba pasteur bodingo mela boyawa bobenga penda alendele na numéro na ye po bobenga po bozeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant kende obima o mela ngo ça 2 jours ata bateli loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezala kati elongo lango alendele mikolo somme n'habité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison ato la famille te ato za problème na mutu te jalousie car do ba produit yango na ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Ekompase na ngai na ye pai na yo e papa na ngai kolo nazosenga na yo e makanisi eyeli ngai namoni mabe na ngai nzambe na ngai papa nazokosenga na yo e na mabe nyonso nasalaki papa limbisanga nzambe na ngai papa na ngai kolo yondokelaki ngai mwana na yo mimie nzambe na ngai papa na ngai papa yondokelaki ngai mwana na yo mimie nga nayebi ete nasalelaki yo mabe mingi soki koyeba mbele nasalaki yango te nga nayebi ete nasalelaki yo mabe mingi kozanga kotosa ememelanga etumbu Bazela mabe kozanga kotosa ememelanga yetumu zambe na ngai sunganga mwana na yo zambe na bomo yokelanga imawa nasengi yo pardon ye kozanga koyeba ememakina na bazela mabe kozanga kotosa ememelanga yetumu zambe na ngai sunganga mwana na yo zambe na bomo yokelanga imawa nalani butue namoni yoki te oyebisi ngai mwana na ngai mime salela kola etika makambo ya mokili oyebisi ngai papa nayoki yango menga pe nalobi papa kotika ngai te nakokoka lisusu te sunganga mwana na yo pesanga makasi nalonga monguna kwete yo ndekolo ozali makasi na ngai yesu na ngai sunga ngai mwana na yo papa na ngai